Nabalandi à 3 fois w.bomokoyamboka.com. Yabino micro ndeko JBK MM veut dire moto kati na molimo. O nalobaka soki molimo alobite ngana kosala te, soki molimo atindi te na kosala te. Nasala te pona kosepelisa batu kasi nasalaka o nzamba otinda ngai nasala. Parce que yango moni nabakisa MM moto kati na molimo. Moto kati na molimo na kati ya bomoko ya mboka lelo na yambeli bino ndeko nabiso nono makiobo oyo toko découvrir azanani asalaka nini toko parler tant sur quelques sujets par rapport ya ba actualité oyo nini eza na kati ya communauté na biso mais na lombangu to découvrir ngana bino ndeko nono makiobo azanani mbote papa mbote papa Jean ngana ebio balobi bato mususu bayebani ta musu na 4 murs bato musu ta musu bayebani na balabala na bango bato mususu ta musu bayebani na ville mobimba ya bango bato musu pe ta bayebani ta musu na mboka na yo bamusu ta musu na mokili mobimba voilà ngata musu na yebani na 4 murs mais yo ta musu yebani na mboka mobimba ta musu yebani na mokili mobimba mais bato musu pe bako otuna za nani okoloba nini. Merci na mutuna otuni ngai. Mais loko nangina loba peut-être comme on ngo pe moi on a renversé loko to loba wana avant na meka ko me présenter. Oli batum so ayibani na 4 murs. Na so ayibani na mboka moko c'est dans Libyen na balabala ndenge nango na balabala babana ba bayibi aza danger. Na quartier moko boye. Na moi ville moko boye. Na pays moko boye. To nini moko boye. Te voilà. Topé mokili mobimba. Oui. Mais ngana zoka mwa mingi, ngana za mwana nzambe. Amen. Na mwana nzambe na musana nzambe. Nzambe oyo aza papa na ngai. Aza nzambe mokili mobimba. Donc mokili nyonso tu mboka nyonso iza na mokili okwa nyonso tu. Mbokolo nango papa na ngai. Amen. Tango ngana za mwana papa donc naiba na mokili mobimba. Amen. Siko na balanda 3 fois W kombo na yo nini osala? Kombo na ngai ndenge otoloba wana frère nono makiobo. Naza moko ya bayembi na nkolo. Na yamba Yesu comme konji pe obikisi na ngai. Na salelaka ye na mipesa na nzambe. Donc yaona naloba donc naza moko ya basali na nzambe me na nzela loyemo. Soki na kati na mukuse. Bien que la période soit tombée, Motema Job, album Motema Job et Maki, Motema Job, mais au mon frère non Makio. Donc on go babatum susu ba benga ko Motema Job. Bon, balinga ki banzembo Motema Job mingi nzembo wana. Et comment soit moninga na nzela, o benga frère non Makio bo benga ka Motema Job, oh mengaza Motema Job. Et voilà. Tant mususu bandeko bandai ko benga Motema Job par rapport ya Motema nini o monene oyo zana yango tant mususu yango na ba mona ki ba peso kombo wana ya Motema Job. Mais na lombango toza kokota vraiment na éviter soko linga ko bakse. Na ngana bakse loko moko. Motema Job wana ba benga nga poani. Donc soki na mikolo Motema Job c'est dire que za lokwa na lobi kondima ya Job. Mais puisque na mokilo photo yebaka tona batu mususu ba comprendre kate et to langage tozo loba ezana ba mususu pe comprendre langage yango te bien que ça facile et simple et tant balobi na mutu mususu par exemple kende lia pondu na mwana ya ke na ndako ke boma mwana na ye aleye na pondu omoni donc o balobi na kende ko lia mwana pe alia tango babi Motema Job baso ka tsike Motema ba opéra ki Job ba chenga Motema wana yango naza nango ba binga Motema Job mais nzamba babi tout na discernement voilà c'est volume discernement. Merci beaucoup to kende vraiment droit au but na ba question na biso par rapport ya ba actualité oyo nini eza na communauté na biso congolaise yango na ki ko kene mbangu pona koela pe ngonga parce que boye bi émission ezaka na moi ebandeli pe na suka na yango boye papa. Mutu ananga liboso pourquoi mutu soki akufi akoma kamalamu et loko lobi wana papa Jean mutu soki pourquoi mutu soki akufi akoma kamalamu donc eza loko to lobi pourquoi musoki mutu akufi faut to lobela malamu c'est ça mais na sens wana ou bien na sens ni non ngolobe na nina lobela ngo vraiment mutu soki akufi biso to bosanaka nyonso o mutu azalaki direct to kotisi mutu wana na lola
qui a combiné mutamalamu ezala kuta kufa ki ba autaki koyiba bakangi auti koyiba ba bete masasa akufi ba tellement muté metonda mawa tant toza kolela ndeko wana non nzambe zo vraiment molimo na ye boye mais akufi na nini yango na lobi pourquoi mutu soki akufi akoma kaka malamu. Bon nayebi ke tamsu papa Jean lingala pe o tolobaka pe moko lingala na biso monoko na biso ya kitoko na lingango moko soki po sala attention te so ba lobino eloko za rouge au PC que les vert hein et le blé yo lobi za jaune non lobi pour ni mutu so akufi akoma malamu. Donc là soki tolobi ke tolobi la mutu est-ce que tozo lobi to photo iba tozo lobi la mutu ya nzoto te na lobi nzoto oui tozo la mutu en tant que na mamisala o ya sala na lobi la nzoto moi je crois que mutu sa akufi akoma malamu te na lobaka akoma pasi nzoto balobi nzoto soto okoma la pourquoi to tia on a sema bele donc mutu sa akufi nzoto soto lobela nzoto mutu malamu te parce que mutu akufi akei akufi batie na mabele azongi poussière comme nous dit la parole de Dieu. Mais mutu sa akufi soki nalandi na sens mosusu akoma malamu na sens nini na nyonso ya salaki ya malamu tope ya mabe wana siko na ke na ba eve na misala na tiki nzoto na e parce que nzoto tokolobela susu nzoto te nzoto esili pona nzoto donc esili poko monaka susu mutu wana te ye wana memi mutu abimeli yo na nzela boke sa ba course c'est fini donc malamu te nzoto akoti mabele mais tokolobela ka ba evre tokolobela ka bolamu ya ba evre na nzela ya bolamu ya ba evre kotinda biso toloba bien na nzela ya oya sala même so asali makamusu ya mabe mais makamusu ya sala ya mabe eza suna tina kolobela ngote parce que ça nango so seloko moko te et là il faut lobela bien parce que bien wana tozo tirer eza lokwa na zi o eza bien pona nga pona esunga ngai pe na edenga na vie na ngai parce que ya sali ndaki sa bien ba evre bien nga pe na sala ba evre ya bien mais et puis il faut que bossa na pété toza batu na respect ya mutu moko esenga ka muta kufi en plus muta ko se défendre les sous-souté tina loba mabe ya mutu wana esate faut loba bien pona mutu wana faut loba oya salagi ya malamu oya mabe ata oyebaki to oyebaki te e ko servir nango les sous na iloko moko te et puis faut toyeba ngo papa Jean so totali bien mutu akufi ce qui peut azalaki mutu mabe papa Jean azaki mutu matambolaki malamu te. Bon, est-ce que atambolaki malamu te yo moni na misko atambolaki malamu te na oyo monaki to monaki te peu importe za na ba preuve ou pas ba preuve mais faut koyeba ka moyibi pe akokota lola faut koyeba ke ndumba pe akokota lola na dernier jour est-ce que mutu atanga kufi est-ce que akufa kikaka na kimuyibi na ye na tina suka to na suka nango alataki kibonzambe na panzela ya pardon. Malheureusement les hommes tout les angai ma réponse c'est vraiment ya yo boye faut continuer idée na yo yango nazoloba ke koloba mabe na mutakufi na monango tina moko kolobela ngote eza lokola ndenge nayebi ke tamusoko tuna nga pe likambo selon actualité ya lelo etali par exemple liwa ya sœur Nabiso Marie Missam soki na kokoloba pe par rapport nango bato bazoloba mabe bazali bazoloba malamu bazali rapport wel ko kende mbango vraiment na likambo wana est-ce que yebaki d'abord soki na lobi na yebaki ete nabi mutu mabe eza mutema mabe na yebaki sœur Marie Missam pour vanet tozalaki me ba ami pe na Facebook tozalaki ba ami na Facebook et puis na travailler na ye ensemble était. Mais période moko ayaki ko sala album moko na Allemagne et ba produisaki na pasteur moko na Allemagne dai pona tanga ba komba batute le pasteur moko produisaki na Allemagne ezalaki album moko salemaki pa ya frère na moko Guy Matope leki ya Cool Matope na Allemagne na e période azalaki kuna na nini yaki même prévu ngape na kene na yeba na album wana mais comme nazalaki na tenter ya kokende ba ya ko permettre te vi misala à côté période yango
nakendaka te. Donc nayebi sœur Marie Misamu nayebi ye bolimbisi vraiment nakanga pona ezo dérangement moké. Encore rappelé après donc alimbisangai parce que chaque chose a son temps surtout zana makambo fototikana mamusuto si sana weto bandi trop malasuka. Naïba qui sert Marie Misamu, c'est une sœur bien. Nakoloba oyo nayebi. O nayebi te za domaine nangate. Hein? Po nayebi en tant que pe mona nzambe. O etali makambo molimo. Etali ngate. Etali nzambe na sœur Marie Misamu. Soki atambolaki malamu, soki atambolaki malamu te, ezali kambo ya nzambe na ye. Nga na kopekisa nzambe te soki nkola lobi eza lola na kopekisa ye parce que ou bien répondaka nga bien te place moko boye ou bien soki nini na loba nzambe akota lola te eza mama nzambe mais na lobi te kasaka mabe c'est une sœur bien na yoki témoignage ne peut même tanga zaki na Allemagne c'est sœur abi ko fana na bato abi ko solo na bato mais pourquoi na loba bien te banzembo pe ya sali na ba œuvre na yango ndenga na kolobela parce que yango na yoka na zana ngo na voiture na ngai yango naza nango na ndako nazoyoka ka de temps en temps na bikaka yete mais parmi banzembo na yokaka yi azana kati na album na Mystère d'Ivoire loana non papa banzembo wana nga naza banzembo na sala kata musu na longwe awa Tiliège nazoyoka kata musu de chansons nazo bandelaka tamsunga pe nazo yemba na bango ezo yemba nga pe nazo bakisa ka voix. Mais moi, je suis yemba nyonso ezate. Est-ce que vous avez besoin de nzembo? Bon, nako yemba quand même partie en nzembo moko eza na reconnaissance. Ah, nzembo wana landa message ya nzembo wana oyeba ke mutata ki inspiré et na nzambe. Nzembo na message bien. Balbi moto ayembaka, bayebaka yepe tokoyebele lolenge ni soki na lobi bato bako. Nazwana guitare. Mais to découvrir to yoka lolenge nini moto na Nzambe ako interpréter lo yembo oyo ya reconnaissance. Bon naza na ya ba kor kapo kaka sala ipesaka mwa nini ebo sekanga te pona sana Biblia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya Nzambe na monoko na ngai basali ya Nzambe oyo baza kote ya biso ntango nyonso oyebi te nini ko Nzambe salela biso po tosalelaka ye moto kutu ya mokili soki apesi eloko pesi merci ebongo kolo pema opesi ye nini okomonanga ntango nyonso na nzela kaka ya eklesia oyebi te nini ko Nzambe salela ngai mpo nakendaka eklesia ye okomonanga ntango nyonso na nzela kaka koyemba oyebi te nini ko Nzambe salela ngai mpo nayembelaka ye ngayo nazali reconnaissant o Nzambe ngamosalela ngai ya minene o Nzambe awuti na livolo ya masumu abimisi ngayo sika nazalaki ya liwa abimisi ngayo mikolo na ngai ya kovivre komaki ya kotanga pongi na ngai na butu kaka bandoto mabe nani akopesanga loboko moto na moto nakoya ye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki ngai moko nasimbaki moto na kolela ngai baselekelaki ngai baselekelaki ngai kointerprete loyembo oyo eza kosala mpasi na motema aniti na ngai nalandaka Nzambe ebiti na ngai nalandaka iti na ngai napesa na Nzambe ebiti na ngai nalingaka Nzambe iti na ngai nalandaka asalaki mosala ya bien yango ifo naloba bien oyo nayebi yango nde nayebi eloko mosusu te papa boza ba modèle nakoki koloba bato bakolanda bino na oyo boza kosala parce que eza na bana oyo baobotama bayebi papa nono Makiobo ndenge nini ayembaka eza bainspira banzembo nini kati na ye moto mosusu ta mosu aotala bino nini ayembaka lokola papa nono Makiobo ndenge ayembaka nalingi nazala na vie lokola papa nono Makiobo ndenge azali ndenge atambolaka na ndenge ya mabe te naza kolobela na ndenge vraiment ya malamu oza exemple moko balandaka toujours exemple oyo ya malamu nakokende kopie oyo ya mabe te
lelo soki nazongi na première question nga na posaki lelo soki muta kufi nyonso eza malamu ekoki kozala mutu wana pa tambola ye mabe ekoki kozala mutu wana tambola ye mabe bato mosusu soki lelo babika mutu wana aza malamu mutu wana aza malamu bato bakopie na ya mabe na ya malamu parce que eza na mutu moko ntango mosusu alakisa ye bango te est-ce que eza malamu to kopie nyonso parce que lelo so tolobi ke tokoloba te tokosala boye te bato mosusu bakopie totia baama bato wana wapi eyebi eza lokola ndenge kala tozalaka koloba ntango tozosala mosala meme na miziki tosalaka oyo mingi omona ta mosusu balobaka ngai nase namona ndeko moko alobi na ngai eke papa nono na studio na eloko boye tokosala mwa retour na authenticité ngai bi retour na authenticité moi je préfère osala recours que retour pourquoi recours na kati ya nyonso elekaki mpo mona recours ntango okendaki na problème moko na justice osambaki bien te ya makambo mosusu osambaki oloba sololaki bien te alors recours eza eloko mpo na obongisa oyo osalaki avec baélément ya sika oyo ekoappuye raison na yo c'est-à-dire que recours ozwi oyo ya malamu oyo ekoki koyede yo yango ozwi oyo mosusu anéglige tikango ti néglige tikango presque oyede yo te ekoyede yo te donc yango wana nga nazoloba neti na sœur biso nalobela sœur parce que de feinte sœur Marie Misam bon bien que aza lisusu te mais nga nayebi ke na nzela mosala na ye mingi mpe bapuise eloko kati na ye na eloko na baevre na ye na façon na ye peut-être mais bapuise ya malamu bakopuise mpe ya mabe soki mutu wana azokopuise toza na de catégorie ya bato toza na bamayele mpe bazoba mutu ya zoba akozwa nde oyo eza mpo na ye akozwa bozoba mutu ya mayele akozwa oyo ya mayele mutu soki azwi ya bozoba seke aza zoba oyo akozwa ya mayele seke aza mayele moni mpo moni meme zoba soki azosala bozoba na ye akoloba na yo te ke aza zoba zoba soki asala bozoba akoloba na aza mayele mais fo kozala mutu ya mayele mpo omona bozoba ya zoba papa meka kolobela comportement parce que le comportement est un musicien chrétien, on préciser. Comportement est un musicien chrétien, et ça mawa, et ça passe. Pas témoignage na bino et baby. Batu ba komi ko comparer no balobi boye comment la bino ko sala commerce. Batu ba pasteur balobi ba yembi batu baza ko panza église. Ba yembi ba ina ni soka ye o ka oyo ko mutu asentaki na kata église oyo ka o moyembi. Mais ka et tant que moyebi olobi ni na moto oyebi même question tourner oyo po na ngai ko sa pe ba livre bele eza motuna muke mais eza na nzoto munene donc il y a gozui penda ndako immeuble bâtiment mobimba pourquoi je le dis papa omonia église le londe to na monde comportement ozolo bien comportement ce qui est baby faut eloko moko izala o iza cause oyo komisi yango ti bato bakoma na comportement wana lelo ona niveau ya ba église cause eza nini ya kozanga koyeba nzambe mutu alimataka na etumbelo koma ayeba nzambe te pasteur azwi mutu wana alekisi na chere aodi yemba liboso mikolo nyonso abetaka sente abetaka nini guitare drum atelemaka yembaka amemaka bato na adoration oloba bato wana bayebi nzambe te papa oloba nini mpona motu ebi c'est vrai oza na raison lelo oyo na temps oyo makambo tozomona lelo na église makambo échange mingi tala me makambo échange trop avant makambo ezalaki osalama avant na yo esalama lelo eza so ndenge moko te na kati église kala respect ezalaki ya makambo nzambe lelo tomona respect eza lisusu te makambo nyonso eke na sens négatif pourquoi je crois que biso nyonso tout oza na faute ta mosusu tomodernize non na eza question yango te kochanger nzambe atikali nzambe moko bozo tomodernize nzambe peut-être nzambe azalaki nzambe non informatique tokomisi nzambe informatique non nzambe aza nzambe atikali nzambe mpe kozalaka nzambe faute eza ya bakambi faute eza mpe ya donc c'est-à-dire faute eza na babranche nyonso soki olobi na bena koetale bafaute na kopesa faute neti par exemple na oloba neti par exemple nazwa na milieu ya bateyi na oteyi moto liloba moto aye na église ndenge tolobaka église lelo ekoma église ya réveil réveil donc to réveiller bato bien que nayebi te motivation bazwaki
au départ pour na koyeba ko pesa kombo ngo église à réveil hein pe na yebité idée ngo ya ndenge ni po ba yezala kombo wana parce que nazo mona réveil makambo zo ke na sens contraire ya réveil problème eza wana papa Jean mutu olamusi mutu mususu eza catégorie bele otangisi mutu mamuna nzambe mutabongoli bon soit disant bongoli motema il faut na suivi ya malamu suivi ya malamu eza te mutango sa nini yako akolala lisusu na lamusi yote papa Jean olamuki na vandi calme bien nazoba makamoko ilini esepisa yote osani olali lisusu de tozoko endormir bato. Oh, il fallait réveiller en vrai sens nango ko réveiller. Yango vrai problème lelo oyo bat bazoya na église lelo oyo. Yango vraiment yango mais yango pesa na kati. Et loko yambe iza wapi. Lelo otokomo yamba na église, mutu nyoso to azoya église. Église ya bona mutu nyoso. Mais sikoyo na église photo yeba pe mingi bazoya na église, baza ba espion. Tozana ba espion. Tozana c'est-à-dire ba infiltrer na église ya sakanate. C'est la motivation mutu na mutu. Mosusu azo ya église kaka peut-être parce que mona ki fille moko boye a sepelisa qui quelque part et bien nzambe te alors pour na reconquérir fille wana il faut na kota na niveau église na kozwaye mais mutu ndenge wana tanga comme na église le petit vient en mangeant tant mosusu na koya justement akokipe mais ce qui peut suivi ya malamu ezali akokipe mais siko il faut koyeba ke mingi ndenge wana a force ko yamba to ndenge wana pasteur akomona ndeko wana soki aza mutu moko ayaki na talent na ngambo kuna pasteur bi oazo ya ye pour na pasteur ngamu na memaki na église OK c'est bien c'est bonne chose mais siko pasteur mon jour moko 2 jours 3 jours bi tozangi guitariste kuna zo guitare obetaka frère pakei amoni azobeta kitoko ayebi musique responsable ya équipe ya louange to nini bon mutu wana siko yozo s'attendre aux la nini lobby ezaka ka ba dégâts pourquoi ba dégâts parce que aza enseigné il faut enseigner à comprendre le vrai sens ya kozala mwana nzambe à comprendre nanu nzambe azanani à comprendre ba principe oyo mwana nzambe tambolelaka mais to moni soki na kotanga kombo na opesa mbote epai na papa na biso Carlito bauti na mokili mais to moni ndenge ni papa na biso baza otambola mais justement il faut yebana nous convertir à Carlito ezaki ndenge ni et papa là ça Carlito donc wana ndengo nangai c'est mon frère à moi donc vraiment grand frère à famille donc pas yazali na pesi mbote pasteur Carlito donc au moni eloko ezawana papa il faut s'attendre Carlito ko lobe Carlito parce que moni même débat évangile débat apôtre débat faut ta la conversion na ezaki ndengeni est-ce que tango yaki na nkolo mbala moko ayaki du jour au lendemain au moni andi côté ou bien ezaki ndengeni azwaki temps ya pour azala enseigner papa c'est très important. Il faut nettoyage moko isale mananu ngana benga ngo vidange dans le spirituel mafuta ya kala elonga poko ka kotia mafuta ya sika et tamusa mutu kamala motere respirer bien vous comprenez papa ozui mutu lelo okozwa jamais mutuka mafuta ya kala biloko ya kala ozimba mafuta ya sika obandi kotia pono sala vidange non il faut nettoyer d'abord yango ba benga entretien mais biso ils ont entretien spirituel mutu il faut kibomoto elongwa ekufa kibomoto ekufa kati na ye nde kibonzambe ezwa esika nzamba azwa esika na bomoi na ye mutu ndenge wana tanga za bien enseigné aza bien encadré na ndimite en tout cas bazali babimaka mais en tout cas na ndimite aza mingi te bao babimaka pour à comprendre atotambola na kobanga nzambe ayoba principe ya nzambe ya kusala c'est dit que ya kosala bien mais lelo soki to komi na niveau wana parce que tolérance et comme nango ndenge balobi to tala ndenge ba mso azo confondre même dans le passage biblique otokotanga ta na Galates 5 donc yango wana esali ke lelo oyo mingi bazo kanisa liberté bazo sango loko ya démocratie ya mokili oyo na ndako sala kuna na ko sala nanga awa yango lelo oyo crédibilité na musa to sala ezali société to yambi ba catégorie nyose ya ba brigand na église c'est ya malamu parce que la Bible dit allez et faites de toutes les nations des disciples c'est-à-dire que il faut que na ba païen il faut que na ba païen total sabango liloba na nzambe to kokima bango te parce que nous sommes appelés à okende vers bango to apporter bango bonne nouvelle mais il faut que toko mutu azala convaincu que ya solo sikoyo en tout cas nkolo abenga na sala nzambe
mais ce que oza convaincu te kokino ko meka nzambe te mingi bazo yaka peza pona ba posa ya nzoto ba posa ya kibomoto yango mona lelo crédit bat bazo mona ngo libanda izo pesa image na biso ya mabe o kaka frère tel o asente 3 batu na kati ya chorale o pasteur boye akiko kanga na ndako moi sie batu boye e asali ekobo no pona nini parce que banga nzambe ezate azaka ka même mutu c'est-à-dire qu'à la taille ka posa même or bible elobi na biso ete mutu ayambi yesu akutani vraiment na nzambe ozasu même mutu te mais ce que ozaka même mutu na église on molakisa bilembo c'est ko changer te c'est ko yambaka yesu te yambaki yesu te oyaki pona ozaki na mission na yo ndenge nini ya koyeba mutu oyo ayambi yesu ekoyeba na te justement mais na misala dès le départ au départ hein, tant mutu aye na église il faut koyeba epai ya uti et puis na epai alingi akende tant na ye na église na ye pona luka nzambe na lingi siko nzambe avana bomona na sala nzambe oui mais siko na uti wapi et c'est na uti na misala nzambe tuna uti na misala nini uti na ngambo wana c'est-à-dire que il faut na zwata ko préparer yo même nzambe tango Jésus tango na opesa tu mission na Bible azala ko préparer bango mais pourquoi lelo tolingi to sala préparer te yango wana zo bebisa image église parce que toza préparer te mingi lelo ba bengami me batindami te ba bengi yo oya parce que il faut pona bomo ina yo ba bi que venez à moi vous tous qui êtes fatigués pour ba pesa bino repos bozala kimia bozala bien pe soko yambi yesu na bomo ina yo comme big c'est-à-dire que ça pona bomo po na lobiko iko na lola papa na ningi na zona na mutu na moko par rapport ya makambo uti oza koloba awa outi wapi outi esika yo utaki oye na bonzambe il faut ala encadrer siko mwana oyo abotami na kati ya église kokola na yakoli na kati ya église awasa misala nzambe na kati ya église akomi kobima na église kwa kende kosangana exemple na ba musicien to benga ba musicien ya moki na eloko wana okoloba nini eza malamu to eza mabe bon ça dépend kosangana azosala lokola bango to kosangana ka pona garder ba relation na ye tu as des choses différentes papa ngalelo par exemple donc bazalo kwa baninga na ye na kotika bango par exemple eza soki oyebi lelo to relation na sali yango outi lambda question nga malamu mwana botami na kata église tanga koli na batana na ye mais akei kokangana na bandeko mususu o bazaki ta musu libanda sans toutefois na kende musika mingi papa Jean foye bake biso batu na mukili o mutamta na rôle azo jouer na musala nzambe ba musu babengami po batia libanda ba musu babengami po batia na kati na te sozo comprendre papa Jean mingi babengami batia na kati mais ba musu babengami po batia libanda moni na évangélisation na libanda ngana zalaki par exemple mutu moko azalaki prenons mutu moko na pesa exemple moko boye mutu moko azalaki koyiba na baninga nzamba touché abongoli motema comme kosala nzambe je vois pas pourquoi inconvénient kozala enfin pourquoi kozala mabito mona mabe soki mutu wana kei na milieu wana azomona na batu wana pona kendo ko apporter bango parole parce que ça milieu na ye azana facilité à côté ya bango po bayebani na bango azana facilité parce que bayebani mais tu ko azokende ko susu ko moyibite mazokende ko moyibi moko oyo ya nzamba changer siko akiko talisa bango ke ah papa o nazala ko sala boende ko ngai tala lelo oyo vérité za nini eza boye vérité na eza boye bosa ni bobongola mitema bo changer mais c'est comme ça ndumba préparé azaki prostituée au sens soki na ba vitrine azana click na staff na ye tango ya bongoli motema sani fa kende côté et prenons l'exemple na papa Jean et ba misien mususu ya biso ya Congo par exemple tango ba bongola ki soit disant ba bongola ki mitema na kotanga ba kombote parce que naza pour tanga koma mutute naza pona ko partager na bandeko eza émission moko chrétienne eza émission auto ko ça pour la polémique kasi eza émission moto lingi to porter quelque chose na vie ya ba na Nzambe awa eza bomoko ya mboka toza na tina ya kotanga ba kombo ya batute vraiment tozwa oyo nini ya malamu ekudima na minoko na biso papa maloba mboka voilà donc mingi bakoloba peut-être ndeko azolo babo eska comme prophète eska comme apôtre te papa naza frère comme binonio surtout naza frère lokola frère montunio surtout mais naza musala nzambe yango mona nazo kende na mo explication na landa pe par rapport à makomi
bande comme ça eloko ngape na uta pe côté kuna na yebi expérience nini soki na continuera pe na yebi pa inge komisa ngai pona yoka mo mususu bato ba lobo yonde mto boma loi soki pepe calé boma nani madili pona voir ala ba polémique ya bato mokili wana ngai kutu donc est-ce que eza ambiance ya plateau na biso oza ko comprendre oza connecté na 3w.bomokoyamboka.com o esimbami na ndeko na biso Patrick Momo digital kuna na Suède a na Belgique eza epai ya moto 4 na molimo oyo aza lelo na micro papa maloba mboka olobeli ka pepe kale mutu mnene ndenge wana esi ngana ko kangi kachi pona bomaye ko balobi soko za ko yemba vraiment balobi mais bon oyebi na mokile foko yeba ke même biso po eza parenthèse hein tant toza kokola mutu na mutu aza na modèle moko azala ko suivre papa modèle moko azala ko suivre moni modèle ba suivre rango pèse par rapport à eloko za nango déjà yo soko za mutu a tennis okolanda modèle ya ba footballeur te parce que soki za eloko na yo te kosimba te mais déjà soko za mutu a tennis ola modèle ya bato abeta tennis pona efongola yo lisusu pe sosusu mayela makasi pe ba piste mo ya bien ngai c'est vrai tato zokola na landaka ya c'est vrai quand na za kola na za kolanda mingi ba artiste moko boye na ba oyo tangi na za kolanda bango parce que ça parmi bato yo bazalaki na mayele mingi ya kosala musala ngo artistiquement parlant alors yanga pe na za kolanda par rapport pe mais comme écoutani na ba couleur o na za nango déjà tant na zoko yeba na zui mayele ngo na zo yemba si voilà izalaka mais bon na za mona nzambe na za mo yesu voilà ndenge na lobaki na bino na ebandela ya émission na biso papa nono ton de konono frère nono aza moyembi 4 na nkolo natiki moi espace moko ya moke tolanda moi extrait ya loyembo ya papa na biso nono makiobo ouais to zongi na plateau na biso papa nono obandaki koloba par rapport ya bande comme suso bazaki na musique chrétienne et puis bazaki na musique ya mokili baye na bonzambe mais bayaki vraiment 100% na moni idée zalaki ya oui donc ko ya 100% na ko ya 50% ou 20% ezalaka pété donc oya ou soit oya 100% ou eza 0 eza rien parce que dans la bande comme suba ya to yebike bazonga na parce que ba lobi soko zo sala déjà ba makambo o ezo tambola te na bonzambe donc bonzambe eza do yebi nzambe te donc po o itambola na bonzambe il faut ozala muto prouver que oyebi nzambe c'est ce que oyebi nzambe okomima eloko te oyo na kati ya vie na yo permettre ngo te oyo ya bonzambe te neti toto mona ngo te tina ba église soki par exemple lelo muto pasteur olobi que pasteur un homme de Dieu bon asente na kati église pona ngana koloba za païen limbisa ngana koloba ka za païen parce que même si olobi que non j'ai été tenté mais hier c'est-à-dire que aza mutu moko ba lobi bible lobi veiller et prier. C'est-à-dire mutu moko aveyaka priaka, c'est-à-dire que tout le temps azo connecté dans Nzambe. Même dans nyo sazo sala azo kanisa par rapport à ma commis. C'est-à-dire que même ti acte ngo zoyi la yoto likamo tentation, tu vois déjà qu'est-ce qui va arriver, nini nge memanga wapi. C'est-à-dire okimango, ou sotango. C'est comme tina ko sangisa nzoto et comme atike o chezemi. Apoko bate que non j'ai été tenté. Oh non, oh izalaki na mekamaki. Non dit, c'est quoi ça? Ozamu pakano. Oza païen. Papa, oza païen. Ça n'engage que moi. Par rapport à ma commis. Papa, c'est la vérité. Ou ebinzambe, ou ebinzambe. So ebinzambe okobanga na nyonso. Ba pasteur nyonso obo tambola. To ba yokaki yo na ser mokobo. O to kangaki yo na video na ser mokobo. O ba zwaki yo soki osalaki nini. Toza koloba lelo. Eza maloba o ebimi papa nono ngape na beti sete liko na ngwe tanke moi na Nzambe. Oza mo Christo te. Voilà. Oza mo Christo te. Soki oza na comportement wana olingi to considérer to biso to lobake. Wana vraiment za ndeko na biso bon wana tika banzela wana ya mabe oyo ya kosala lokola bango parce que balobi oyo nyonso aye 4 na nkolo akomi nouvelle créature ba chose ancienne nyonso eleki voici toutes choses sont devenues soki yo ba chose ya ancienne elekate yo makambo ya kala elekate lelo na émission na biso toza koloba yete oza mopakano tokoyeba mbuma nzete ya malamu na mbuma na yango papa nono donc yango na utoloba papa Jean et on a zo continuer koloba na on continue à c'était parce que na catégorie eza ba catégorie et belé abatu oyo ba ye ndengwa na Nzambe
c'est vrai que eza na mingi babengamaki bazwa pe etinda me babima baza libanda ono ya nini ono ya bisengo ya nzoto pe succès ono ya mbongo c'est-à-dire que nini mbongo succès nako piste ya kolingela basi na église mingi bakomi kosimbela ngoki c'est vrai tika ata bato mosusu balobaka nani balobaka no tel qui se koti na église c'est vrai bien que naza na preuve nango te mais tozomona yango beloko mosusu tomona eza yango te. Imaginez okomona mutu mobimba mpona opesa mutu délivrance obetaka ye libumu mwasi ya bato ozobeta libumu. C'est quoi en vrai papa limbisa nayebi te ce qui est normal que nga naza tete nga nayebi te alors ndeko wana place aza apesanga explication mpona comprendre parce que namonaki yango vraiment normal te. Ozolesa bandimi ba pelouse par exemple bakomi bantaba ozolesa bango pe nayebi te comment niveau nini bozoba ekolatela mutu omona mutu moko un ingénieur un docteur azaboye mais à quel pays à quel bozoba elatela tina niveau je pense que eza baza dominé déjà parce que boza envoûtement papa c'est l'envoûtement parce que bazangi Yesu Christ bazangi Jésus Christ papa mutu mobimba azoki na komela bamisu bazomela pétrole. Mais papa to ke na église Yesu akoya kozwa ba nani siko soki makama bongo eza osama na kata église Yesu akoya kozwa ba nani parce que bango o baza na église bango ne toza omona soit disant ba chrétien mais na kata église yango ba chrétien ngo omona église ya 5000 personnes passer à permettre de bango ba bimi bana bake kolia matite donc ndo baza na bango na Yesu te siko Yesu akoya kozwa ba nani vraiment. Moi je pense que papa na ba pisika ndenge wana parce que Bible pesi ba biso molimo discernement. Discernement, ils ont tout à la ming bazo comprendre que c'est intelligence et sa sagesse. Intelligence et yabo moto ezali. Mais et mususu Bible lobi ko banga nzambe za bandelia mayele. C'est-à-dire ceux qui ko banga nzambe za te na obengona. Lute papa to marché ba moto. Ceux qui ko banga nzambe te oza nani. Oza zoba. Parce que Bible lobi ko banga nzambe nde e bande là où commence. C'est-à-dire e bandelia mayele. C'est-à-dire ceux qui est pas iwana ni mayele bandeli. Donc c'est-à-dire que ça na place musute mutakolo bageno ngai nakozala mayele so sans kobanga nzambe. E bandeli na kobanga nzambe nde bandeli ya mayele. Kistam su bango ba obéir na pasteur na bango bolia matiti bagola matiti po ba obanga ba mo ke pasteur mo malobe uti pa nzambe ba obanga nzambe. Qu'est-ce qu'il y a na kobanga mototi. Ba bangi ba tosi pasteur ne sika ya kotosa makomi lobini est-ce que ça to ko vérifier loko wana na banza pona bato bazo sala biloko nengwana. Ata uzana yo ke non ngana zaka médecin quelque part nazalaka soki professeur na université nini nazalaka soki nani professeur soki na docteur soki nani ata uza moyela bo moto soki ya ndenge nini mais boyela bo moto za moyela bo nzambe te donc batunyo surtout wana ne bazana kati na kufa poko matina niveau ya kokende kolia matiti ozotambola na c'est-à-dire kozana kufa papa kufa spirituel ozana kufa ozomona ke oza bien okino kolia matiti omitiki okino mela pétrole omitiki basi mibima ba mikolo bolali na se mutu amatela bino tambola ka likolo na bino mais za kufa bozo tatsedi bozangi koyeba oya ibi nzambe te c'est clair azotambola na kufa parce que c'est Dieu qui est la vie. Jésus-Christ est la vie, la vérité et la vie isaïe mais ce ko tamboli na yete donc ce ko tambola na vérité te so tamboli na yete do so tamboli na kufa do baza batmo baza ya kufa papa to le bela likambo ya conseil to toli na lingala babi batu balingi su toli te na kata église surtout bino bayembi soki bayobisi o lelo ke ndeko yo oyaka kaka église ba jour ezaka boyobi boyemba non faut yaka pe na semaine po ya koyekolaka mama non yo yaka ka jour oyebi ke yo telema na porte mais jour akoyekolo yaka te tika pe nzela wana otambola oyaka na église mais yo ka wana église to mona ko na butu et place mo botelemi ba soki ndenge nini ba kopé ba copine olinko tika te ko yiba le ti lelo baza na kata église o mona bango na ba magasin ba okene ko yiba na ba magasin soko conseiller abimi na église batu balingi su tolite na kata église okoloba ni pone loko papa eloko wana tozoloba ekomi na actualité ya lelo batu balingi su tolite c'est vrai lelo yo pourquoi na nini kasi epa eto uti so totali bien nyonso ezaka likambo ezotambolaka na kobanga nzambe koyeba nzambe
c'est-à-dire il y a des choses kobanga na koyeba nzambe pour ça ko yebiye okobanga ye soko bangi ye okosala bongo te au moins chez mango ndenge zokenda wana batang même na 1 Samuel 15:22 kozanga obéissance na nzambe ukazoto sa nzambe te lisusu te or nzambe nde mutu aza nzambe ya conseil ya malamu mais soko lingi koyoka conseil te donc ozoto sa nzambe te olingi ba conseiller yo te olingi ba peso autorité donc ba lobela o eza bien pona bo moina yo te donc ozangi obéissance na nzambe donc olingi na yo kaka boye soko lobi na mutu kaka ozo sala eza mabe dobi komona liso na église te siko papa vie komi pasi na poto soki ayibite akolesa bana ete chômage tant social mbongo mo amuke musale ezate awela nini awela koya na église te awela bomo ya bana yake ndoyiba po bana ne balia oyebi ke papa rangai na tala na je pense que conseil a bien ezali kaka nzambe mbomengwa bien eza kaka nzambe oyebi nyonso tozowela mokili oyo eza nango vanité eza vanité papa ekotikala tout est vanité oyeloba Ecclésiaste et vanité de vanité nyonso eza vanité tapa soko koyi kopesa Ecclésiaste combien po bana nzambe bazwa pe temps kotanga po ato ole kaka Ecclésiaste 1 verset 2 donc tanga Bible elobi na biso nini parce que lelo oyo pourquoi bato balingi suko yo catholique parce que bazana ba ndenge to loba tango to bandaki na je crois que to lobe lo mo ndengwana bato bakomi na baposa na bango motivation etindi bango baya na église to motivation etindi nango ba mi pesa ba titre bazo ko mibengela to baya ba mi komisa neti mais mo nyo so baga ke nzambe mutabengi nzambe atindi ngai onkolo abengi ngai mais ezan tam ces encolotés les encolotés mabina otozobina lelo na église lelo Satan ayibaki est-ce que vraiment bakomba ba danse yango wana tala na Bible bakomi siko soki mususu soki chako na abondance soki chako soki ni est-ce que eza ya nzambe et comment mi wapi bakombo boyebi wana tala na Bible est-ce que zali mais pourquoi il faut boloba ke nzambe mabina euta na lolo ke yango nde wana Satan ayibaki et ça n'a pas la différence donc de te confondre te ya nzambe na ya ngambukuna et ça ya ni surtout sangsate balingi tolite parce que balingi ba posa ba te plus ko banga nzambe l'homme intérieur na na kufa premier homme premier mari de akufa na noté papa est-ce que différence c'est ça entre musique de tolobaka profane na musique chrétienne différence ezali tout comme différence est athée. Maintenant qu'on fongola ngoma muke. Quand est-ce que nous avons ba différence est ali? Na moment ni nazo ba différence est athée. Sur le plan il y a ba instrument. Donc plan technique. Quoi. Donc sur le plan technique ou voilà instrument. To ni différence est athée. Guitare ba ko beta kuna, ils a même guitare na koya na beti na guitare mais na plan il y a bon nzambe différence ezali parce que na message tozoyemba message mon côté et puis tozoyemba pona ba objectif mon côté parce que biso tozoyemba pona bokondialola tozoyemba pona ko palanganisa sango malamu ya nzambe Bible lobi kaka gloire ya ye moko mais kuna gloire ya mokili kuna gambo kuna ya ba gloire banani bakoyemba kuna yembi oyo bayembi oyo bayembi o ba eza gloire batebele. C'est tant que ce baimba cantique de cantique baimbi bolingo dans la Bible. Ça dépend. Ba chanson ne sont toutes dans ma baie. Ne sont toutes dans ma baie. Mais comme ils ont salé na cadre ya ngambu wana c'est dit que ils a bon zambete. Nga personnellement ba si ba benga na album moko ndeko moko ba benga nga période moko wana artiste azana no madilu. Paix à sonam place à ce qui na koloba paix à sonam ce qui molimo kindagi lola paix à sonam ce qui te wana koloka imo ebi yango to bana kine ba voilà on a nini mutu so akufa koma mala voilà mais tozala te voilà donc ba benga kanga na ko yemba na album wana mais ba non papa comme yoza pas ba benga nga pasteur mais je ne suis pas pasteur
Prévenez que bokanisa te nazoluka ki pasteur na linga ngo te. Na linga ngo na za bien place na za nazo ko sala nzambe bien na mona na za na facilité osala bien. Donc ba benga na koyemba bazwi nzembo moko maloba moko ya bien série abimisa ka album moko ba tiaki titre moko voilà ba mwanza avant kufa. Na binga boda yemba na ye ezate. Mwana yemba na album ngo pe ezate. Peu importe ate za nzembo zo yembela nzambe. Oche na yo penza ke message ya nzambe mais tant que za na kati ya CD wana. Na boya ki koyemba. Non, mais na boya koyemba parce que juste après ça danse nini landian. Nous monango. Soki na yembi kaka nga moko e bandeliti suka to yembi nzambe kaka pe na suka vraiment na isili na attitude wana kaka na mabe ezate. Na koyemba na ngai po baza binemi na ngate. Mais si maka nzembo na suka nango ezana nini? Tant qu'on zo kata koyembo kata chant ezo sila. Nini landi? Makino yango ya nini? Euta na lola. Euta na lola. Yango ndeza wana. Eza ambiance ya plateau na biso ya moko ya mboka ndenge na lobaka moto kati na molimo soki molimo etindi te na lobate. Soki molimo alobi te nga na kosala te. Molimo etindaki biso lelo liboso ya ndeko na biso nono makiobo o tozako azako ya nola vraiment na mituna na biso nyonso. Tant mosusu otuna mituna wana na ndako ba réponse yango yo ezako pesa ma epai ya ndeko na biso nono makiobo. Na bosana ki eloko moko papa. Bible lobi na biso nini que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ah, mais pas ni ba préciser ki tiso alobi kaka l'Éternel. Papa, fongoli la biso. Ah, voilà. Donc ça dit que nyo so batuni swaza na pema so na nyo swaza na pema iloko nyo na pema ikumisa nani akumisa nzambe kaka nzambe balobi te mutu loko na biso Kester oyo auta ekotika biso ayima ntimu nzambe kumisa kanza pour ça qui na pema. Oui, mais est-ce que siko ayamba yesu koyemba mamuna nzambe eza nango mabete papa vraiment bolimbisa nga donc naza contre te parce que nous sommes appelés nga personnellement nalingaka tout le monde nga nalingaka pete mutu tiaka ba oto benga ba païen ba monsieur profane to ba païen pour to ba païen zaka ba musicien te eza ba tunso ba beta na musique te mais mopaka no nde tolobaka nde to benga nde bible pe bengi. Donc c'est-à-dire que ngana zo mpaka no par rapport à Bible bengeli ezana ngoti ngana bengi bango bongo baza bandeko na ngai je dois ko lakisa bango bolingo ngana ko lakisa bolingo na bango poso na lakisa bango bolingo te na okendanga kote ya bango te oh mission nzamba pesi biso ezali ko kende vers bango kote ya bango mais soki na lakisa bango bolingo te na okende vers bana na lingi na beta moi mukesete na bandeko nyonso boza kolanda biso elingi koloba te mutu soki auti na kati ya église akei esika bandeko to benga ba païen o biso to ba yebi nzambe te. C'est vrai bato mususu ba monaka yango mabe mais ngala nina beta sete koloba ete est-ce que oyebi mission nini nzambe atie kati na mutu wana pour alongwa na église akoma ko côtoyer bato wana tika ko juger luka oyeba tina nini ndeko wana kendaki kuna ke otelema obana kobenga na ndeko wana lokola zana batu wana okomi kobenga ye mopakana ndeko tika ko juger papa nano motuna nanga moko na lingi na ya nango to comme on en vers la fin il y a émission na biso vraiment et yelinga tanto solo la sur makambo ya bandeko différence c'est ça olobi différence c'est ça entre musique chrétienne na musique. Voilà, c'est ça qui était. Oui, c'est ça. Parce que mon différence, on a besoin d'un message, et ils ont un objectif. Oui. Mon tout temps, on a besoin nzambe. Donc, il y a ceux qui ont besoin nzambe. Aux autres, ça les singwanan. Pour ça, nous avons il y a zani, c'est pelate. Oui. Objectif, c'est qu'il y a c'est pelate. Nous tous ça là. Na suka na ngos lifuta izani. O Bible lobi, lola. Lola. Mais si qu'on s'ose ma musique au mususu wana. Objectif izani. Là, écoute, eza mbongo eza tamso gagner bolingwa mutu moko boye bien oko flatter bien ko yeba ko fongola poche atindika bon ba conseil mais ba mboka toli a bien pe eza nango mais moi le problème na yini bango te na lingaka bango na lingaka tout le monde ba masebele ya ba mission ngambo
Volvo azakuna soki nakota kombo Volvo na solaka na bien na ba ebele na solaka na bango très bien ba yebi pe ke nga na zana bo nzambe na ko kende pa na eto vandi to sololi mulai to passer temps mulai mais na garder identité na ngai en tant que moi na nzambe. Je ne me fais pas gagner, je ne me fais pas gagner, mais nazulukana gagner ye. Amen. Mission ezalité pour se faire gagner, mais ça plus que gagner. Yango boni eloko tolo bawana. Mutu na mutaza na mission. Ndenge nzamba azoko utiliser le. Na lobaki tanto ba misu ba benga pour côté ya libanda, ba misu na kati. Ba oyo yo yebi ozalaki ndoki. Ozana click moko bo bandoko sala ba batu moko yebi ke bazalaka bandoki. Ce qui est bon, motema, kende vers bandoki, que nous reportons les bangos sans malamu. Nabu tout en bas. Te nabo moto pas mutu d'abord mutu oya zandoki, mutu soka zandoki, ezana oya zalaki ndoki, ayebi ba formule akolobe la mutu oya ayebi kazana kindoki, parce que yemoko ayebi azalaki ndoki, mutu azalaki moyibi. Azana ba formule oya ko appliquer ça la pona a gagner mutu azamu yibi o azali soki nani c'est comme ça papa ba misusu pe ba bank c'est pas parce que ozalaki ndumba il faut okende côté ya na bandumba ba misusu moyete yango bible lobi pe boso monike moyete il faut ko bima na milieu wana bima na milieu parce que nokite ko se faire gagner il faut bima mais so monike oza vraiment olenda peno lendi penza kende apporter bango samba so moni moi faut pas bimamba zonga no kite kopengo o mi batela c'est comme ça différence ezali nga nazaka na mutuna na ngai na poser ya misika mokina ezaka wana est-ce que papa non mutu azako beta musique na mokina tokoki komema ye kaka ninga beta nekuna lokola voix eza malamu lokola beta cadre malamu lokola beta guitare malamu lokola beta piano malamu bon abel kale kana beta mwanzo nzing lokola ngana za na studio lokola ngana za na concert aya obetelanga est-ce que za malamu teza mabe motuna moi je crois que wana ngana koloba question na eza makasi ya makasi parce que mutoyo aibi nzambete po ya kobetela yo abetela yo aye akoipe koyemba salo baker ce qui vraiment eza nzambe apesi etinda osalango je vois pas le mal ce qui nkolo peut-être eza nzela pour na conversion ya motu wana peut-être eza nzela pour na conversion ya motu wana pour na aya peut-être nayebi te oyo nzambe asalaka peut-être en jouant na kati en plein nini boye motu asimbami on comprendre asimbami mais na koconseiller yango te parce que eza bakamoko ezalaka vraiment fréquenté que mutu aya bongo pe abongo la motema mais ekoko zala soki vraiment nkolo alobi oyoko boya eza pasi tokomo nanger vraiment vers la fin ya émission na biso ya bomoko ya mboka papa ba musicien ba otala ngana naza obeta c'était mingi ba musicien parce que yango eza côté na biso côté o nzamba tiayo tant papa aza koloba côté na biso tant mso nga ko tanga kuna ngala bima donc eza côté o nzamba tie bango ozaka na kati vraiment ba otala yo conduite na biso ko tambo na biso ba musicien ba bongo na te mais ko conseil ba ndeko ba musicien moi je pense que ndenge tolobi wana soki nano yamba nano yesu te il faut luka koyamba yesu na bomoyi na yo mutu oyo ozosala ya église bomingi bayaka église bazo yana bango bayamba na nkolo te ba bongoli makolo ba te même makolo bongo na nango te oka bisika kendaka wana ezaka mokisika bien te to yango na beko ya ndambo ezalaka te vraiment conseiller bango papa ou oye mobimba ou nayebi te soki ndenge nini parce que lelo imaginez lelo na tozwana neti lelo oyo tobi mwana oyo azosala nzambe aza mutu oyo aza na bolingo bolingo na baninga mais yo oza na bolingo te na baninga bonzambe eza yo olingaka unité te lelo oyo moni frère nono
abandi ko préparer nzembo ne pona studio oye abengi yo na bolingo nyonso ya kotala studio nazo sala ya ko assister oye même oye na studio o assister au moni musala frère no nazo sala o sepeli o leo apprécier ou apporter un plus aux systèmes supplice au koza nango pona ko apporter ngai o garder ngo pona yo moko lobi na moni yo na ke ko banda musala ailleurs o kepi kaka na nzembo o yanga ke ko banda maloba ka yanga o nazaki nango na nzembo wana omemi kaka yango mais bolingo ngo izapi mususu ezali papa kaka na biso kaka yana biso ki ezaka na yo bande ko na ngai to changer na lobite ngai na lobi na bino te mais na lobi na biso to changer to koma vraiment to lata ki bonzambe na mamunyoso o mona lelo o papa Jean yo na ebite soki yo na nakuta na ngote o mona mutu yo bandi projet moko boye projet malamu obengi ndeko ya kazalaki na idée moko te loko moko te talisie projet na yo mamoza nango lobi nango asali lokola aza na yo mais lobi o mona mutu wana kuna abandi album mais bandi yango non pas parce que atindami pas band album mais parce que alingi te ke bamona kaka ke yo sali album et puis alingi te ke bamona ke banzembo na ye wana message wana ke bato basepela nango ye pe abandi eza mpona kodétruire ya mpona kodétruire papa mingi mpe na kati ya miziki na biso tozosala papa bamisusu bazwa ngolu ya kokoma te bamisusu azwi grâce ya kokoma te bayebi kosala nzembo te c'est pas ke baza bafaux mais oyebi na mokili oyo bamisusu baza bamusicien bamisusu baza baartiste musicien nyonso aza artiste te mpe artiste nyonso akozalaka nani teke ayembaka musu akozala kaka zaka wana arranger asalaka musique arranger mpe bato musu bayembaka musu akozalaka ayembaka kaka me banzembo mutu musu asalaka selon grâce epesameli mutu na mutu tolingi kondimana te papa est ce que eza bonzambe okosala eloko ya bien me na kondima yo te est ce que eza bonzambe tondima grâce ya baninga tondima so moninga asali eloko ya bien kumisa apprécier encourager eza malamu mingi eza mpona édification ya corps ya Christ mpona mosala nzambe ekende liboso pardon mais tolingi bongo te et puis na catégorie wana katola bamisusu baye na baeglise lelo oyo na kati ya miziki ya nzambe nazolobelo par rapport oyo namonaka babengisi mutu aya koyemba na église oya koyemba na église parce que séminaire moko ezali to campagne moko to croisade moko boye oye na orchestre boye na orchestre na yo bandi kobeta miziki papa tangu kaka bosisi kobeta miziki ekomi liloba bobimi libanda est-ce que vous trouvez en normal mwana na nzambe oyo azoyembela nzambe atika ere ya prédication enseignement ma yate ya prédication to ya nini ake libanda azotalaka tango komona kaka akomi na suka bakoti lisupa oyo ya koyemba est-ce que vous êtes seulement mpona koyemba to boza mpona nzambe puisque tokolaka na liloba na nzela liloba mais soki tozoyoka te ndenge nini tokokola faut toyoka message ezo-inspire biso mpe ezopesa biso mpe mayele ya koyeba kosala nzembo ya bien bamessage ezala ya bien toyeba kokoma bien mais bato alingi yango te balingi mpe bosangani te lelo oyo nga naza awa nakoloba clair ndenge naza awa eza bamakambo mosusu elekaka oyokaka eloko boye esalemaki nakomi komituna mais eloko boye bandeko vraiment basali eloko boye mais babengi nga te et pourtant nga mpe nakomema na fiske mwa pierre na ngai mpona na kati ya mosala ezala bien babengi na bango te mpona nini parce que peut-être alingi ne te bayebaka frère nono mpe azalaka wana olobela bato balingi koreconnaître bagrâce bato baza nango te motema mabe nazoloba mpenza clair wana nde eza c'est-à-dire ke tozoloba ke tokomi na kati bolingo amour or balobi bible elobi eza na 2 commandements mpona banza ntango bible elobaki batuni baobi no commandement nini eza mobeko nini oyo eleki na mibeko nyonso tu na biblia yesu azongisa bango nini alobi ke ezali kolinga nzambe mpe kolinga moninga na yo me ntango yo ozolobaki olingi ngai soki olingi nonga te ndenge okolobaki olingi nzambe okolobaki oyebi nzambe parce que olingi moninga ozolakisa yango mpe ntina baacte tolingani te bomoko eza te yango wana justement tala bapolémike ebotami na makambo ya na autour ya liwa ya sere na biso Marie Misambo soki tokopesa yango lokola exemple parce que ngai personnellement nateyami lisusu
na teyami lisusu pona nini bazoloba ke o azalaki na MCCT o azalaki na ye na nini te o azalaki boye te pona nini mais pourquoi azalaki na MCCT bango moko bayebi et pourquoi azalaki pourquoi bao msuba ke wa MCC batiki baninga bango moko bamiyebi parce que problème wana so total bien ngai personnellement so mona isa manque ya bolingo kobanga nzambe pe kolinga nzambe si tu aimes Dieu okolinga unité olinga nyonso isa bomoko nyonso isa kosungana et puis polémique yango ndenge ezobota makaka limbisanga na yebi keza yango te motuna otuninga non loba o nyonso oh nazoloba nyonso ezoyelanga parce que ça fait mal mutu azotam soki omoni mutu azotambola bien te oh salani bible lobini kende meka kosunga ye atelema atelema pona azonga na nzela ya nzambe mais yo moni mutu azotambola bien te otiki ye mais pourtant oza na conseil ya bien kosunga ye pona akota na libulu te ozotala ye na musika neti nia ozotala nayebi ke place wana kokweya nayebi ke place wana kosala boye nayebi place mais ovandi molo mibengi mutu na nzambe di oza mopaka no di c'est quoi ça kende sunga autant na ya kosunga yo c'est dit na éviter ke okweya na libulu so louper libulu wana eza esengo c'est dit na kebisio na mabe moko boye eloko mo isali yo bien c'est bien c'est comme ça nzamba bengi so za bongo otikiye na mabe olobi rien mais muta kufi bani ko itale ba mabe ezala solo te mais moi je dirais bien ce qu'ils a solo mais pourquoi ba polémique ne sauter que bota matour ali wa ebosala makate tango mutango to sala mabe yango en ce moment là au moins ko côté ya mutu mais muta kufi bo bandi polémique wana ça dit que bolingi nzambe te peut changer ta la morale sous te pour changer à corriger ce qu'ils allaient bongo alors na ya ma mingi to lingana to za na bomoko conseil danga kati na milieu to za na bomoko ba pasteur pesusu makambo wana soki lelo na ba musicien bokabonezali e uti e pa na ba o ba kambi ba kulingi soko travailler ensemble te tangilanga banani ba banda kala ba travailler ensemble ti lelo oyo yebi bazate papa bobandi ko travailler ensemble mukeka ka omona kala mingi te tenaki sala yanga nzamba tindi est-ce que nzambe c'est vrai que mutu ne solo baka que nzamba tindi papa elangeza ka munene papa ngana lobaki na onini tout à l'heure zoba so sabo zoba lobana ki aza zoba yonde foza na mayele po mona buzoba ya zoba lelo bango nyonso bazo sala lelo otozo mona lelo na musala nzambe balo mayele naba o bazo simba moto angambo naba bazo tamula na moto ya nzambe bango nyonso albika biso no toza ya nzambe ba misusu na zoka bazo lancer ba misusu ba défi tozo mona ngo est-ce que ça bon nzambe distraction mais repesa conseil te so pesi conseil ba congolais lio bandoki nyonso tu ya kini ba région nyonso tu po ba bumisa ba butu pe moya balingi conseil te pesa mutu mo conseil le na église pas familier alinga laksani ake wana so ake ko congolais lio bandoki nyonso naba oyo bazaba mbasu thérapeute naba o baza soki banani naba oyo baza ba pilote ba avion ya mulili bango ta congoli bango bitumba c'est-à-dire ba osalo bitumba mo sakana te soki po za na bonzambe te yango yoka o mutu tel pasteur mo mbale o apôtre bo baliaki ye na bandoki o yo za na oyo aleki bandoki soki ya solo za ko tamona oyo za likola bandoki bakolia yo te donc mabe komi trop yango wana batu botos nyonso ezaka kobanga nzambe ezate et puis manque pe ya mandat na musala wana obengama na yo oui parce que nzambe alingi moto nyonso ya ayaki pona moto nyonso ya moto tout yango penda objectif moto tout ya mais moto nyonso azui etinda te c'est pas parce que abengi yo nde il faut automatiquement otindama faut zwa mandat ozala prep soki pe ozana mandat nzambe akozula o temps pona ko préparer yo akopusa pe na batu moko bakopesa su makasi mais kaka ndenge wana kona nini kobanga nini ya nzambe ezalité et puis tozangi pardon na makambo na milieu na biso pardon ezate papa
nazoloba boye na banzambe bandeko bazolanda biso bakomona tozolobela nyonso vraiment touti awa tolobi touti parce que moni eloko donc c'est-à-dire que tozoba selo ndenge bazokamba biso nazoloba selo ndenge molimo santo akambelanga selo oyo azotianga na pensée nazoloba selo ndenge wana po ezate na banda ko préparer eloko non boye namoni kutu nzambe azomemanga bien mpona loba nyonso ezoyelanga na mutu moni parce que moni tozana pardon te kati na biso lelo oyo salaka omonaka bakati ya milie ya biso bananza bayembi surtout bokabwani eza trop na milie ba pasteur bokabwani eza trop na milie ba apôtre baleki oyo aleki oyi azana moto koleka ozana oye mais nyonso eza mpona gloire ya nzambe pourquoi bokozala na bloc te union fait la force plus bozana bomoko parce que Bible même eloba na biso il est doux et agréable na bana nzambe va demeurer nini ensemble na kati nango akopambola pe apesa bomo ya voilà bomo ya seko vie éternelle ouais tiko tolingi kozana bomo côté est-ce que tolingi vie éternelle tolingi kozana bomo côté est-ce que tolingi nzambe te pardon izalaka te osali moninga na yo problème nazwi exemple tosali mwa likambo moko ensemble olo sala ndenge tosala kuna otrahir confiance osala eloko moko ezala yango te mais zonga loba na mon frère en tout cas limbisa awa peut-être nakanisaki ke soki nasali boye ekoya kosimba ememanga na boye mais namoni ke napensaki mabe limbisa ngai to bana nzambe mabe eza te pe Bible elobi il faut pardonner de lobi il faut pardonner 70 fois 7 fois. Donc c'est chaque fois mutakoya après asali yo mabe ya ye liboso na yo asinga yo bolimbisi à chaque fois koya ndima pardon na ye pe limbisa ye pardon ezate mais to tanga makomi santo elobi la biso ni na Marc 11 24 à 26 o to tanga na biso balobi lorsque vous êtes debout faisant votre prière d'autant ozo sala lo sambo na yo soki oza na problème moko na moninga. Donc, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. C'est la Bible, les ngate, parole de Dieu, ngate. Inventé, Marc 11, 24 à 26. Balobi, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Dalim sapé, bino. Balobi, les sous na 26. Mais si vous ne pardonnez pas, donc papa pe oyo abino nzambe oyo azala lola akolimbisa pe bino te. Mais biso bana nzambe to bililo ba principe to bililo ba nzambe. Pourquoi to ko sala ngote? Pardon po muta limbisa o papa ezali ka yo kaka tel ce qui a tangi kombo na écoute atoleka. Te menga na yebi ba msusu baloba kolimbisa za ko bosana te. Oui, parce que na wana kibopakano. Moi personnellement nzamba te belé na zana problème na bango. To zana bango na mwa nini? Tolimbisana. Et puis kobo sa te Bible ka moko robina biso ke kolinga kolala na likambo wana te. Kolala na conflit. Na zoka ça fait mal koyoka ke tel ayoka na katena tel. Tel a solagité na tel. Tel azako yoka na tena tel. Est-ce que c'est vrai ou faux na ebité mais na zo ba conseil kana rapporter. Et ça bien te kolala na likambo na moninga. Ngana zaka soki na za problème na papa. Na kosala nanga pa na benga yo na téléphone. Poto solo la to yokana to limbisana. Ata to monike no to kozala sous ensemble te na musala moko ya peut-être na iloko wana soki ezalaki peut-être na groupe moko boy songolo mais moi na ebike toza so na problème te to ko collaborer to ko solo la mais ko sala place wana to ko sala wana to kabwani wana ya mabete ndenge na mona ba pasteur belé au kabwani na pasteur boye église telle a sala église voilà ke ko sala bana musala ailleurs biotika les places moko. Mais ça te pour botika na ba conflit. Bon réparer, botika na terme bien, ozo soutenir yé pas soutenir yo, bo collaborer, ça problème té. Omoni, ça problème té nzamba linga pour na gloire na yemoko. Et puis dans Marc 12 26 27 balobini. Pour ce qui est de la pardon, l'imsarana Luc 17 verset 3. Luc 17 verset 3 balobini. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-les. Et s'il se répand, pardonne-lui.
Et s'il pêche contre toi 7 fois, donc ça dit que à sali li sumu na yo to sali au problème is bala 7. Oko limbisa epé 7 fois wana koyaka do limbisa. Déjà bongo, chaque fois qu'on se repentir aye à limbisa ça se repentir parce que muto a sengi pardon. Et ça c'est-à-dire qu'il se repent na mabe wa salaki. Moni, ça dit que yo limbisa ye. Limbisa ne tolobaki que nani tout à l'heure tolobaki que batunaki combien de fois il faut qu'on limbisa. Yesu alobi non, il faut limbisa à chaque fois. Regardez est-ce que 7 fois? Non, 7 fois il faut limbisa 70 fois 7 fois. C'est-à-dire qu'il y a une façon koloba que chaque fois mutako reconnaître ma bena et pour avoir fait du mal à salaki et loko moko songolo mais limbisa ye. Limbisa ye. Donc on a zorba et puis na niveau na biso bolingo to meka kozala bomoko. Pardon izala tondima na ndenge tozali kondima ba grâce ya moko na moko tondima naka moninga za na problème tozelaka te mutu akoti hôpital kuna totala naka tozelaka te mutu akufi nde biso tokimi mbango tolakisi bolingo te aza na hôpital oyoki yo pe mutu aza na hôpital koloba pete ke no nazalaki na hôpital ya kotala ngate est-ce obengaki nani? Merci beaucoup. Yo pe mutu ozalaki na hôpital koloba te ke bayaki kotala ngate po obengaki te. Tu commis déjà, tu commis vraiment presque été, mais tu commis vraiment dans la émission à Bisso parce que tu as kota Moussa Manangonga. De quoi tu répondre à ma question à Bisso Nyonso, ou tu as qui n'ango, c'est vrai, mais tout n'est pas ébélé, de quoi dans ma cambo ébélé à Koloba. Mais par rapport à temps et à émission, et ça côté d'Abisso vraiment tout ça émission de l'eau. Na esika autant au correcteur esika ozalaki obi que non bo si kolobate ndeba si kolobate pourquoi okatiye vraiment na kosuki sanga na sepeli mingi na makambo ndeko awuti koloba awa ngala na beta sete neloko monde ko awuti koniata walobi kolimbisa eza kobosana elo kobosana te ndenge biso tolobaka yango toza komona ndeko na biso akufi bato baza ko continuer kobaka ye lisusu na ekulusu. Ah, toza vraiment ba Christ. Toza vraiment ba Christ. Ndeko mosusu aya lobi apporta ki conseil, abenga ki conseil wana apporta ki zala ki comment public. Public, est-ce que ndeko akoyamba conseil wana lolenge nini? Eloko boko. Ndeko auta ki kopesa verset biblique moko na kolinga ye moko alimbola yango lisusu malamu. Na livre ya Galate 6. Lolenge nini tokoki ko conseiller bandeko, lolenge nini tokoki ko conseiller ndeko na biso tango aza na problème. Moi je pense que mutu na mutu place azali pour tous attendre mingité pour to komi déjà suka ndengo lobi. Vraiment. Pour makambiza belé to ko loba parce que mamuna nzambe ezaka na elingi ya koloba ngo ezaka na suka te. Suka ezaka ka lola kaka. Amen. Donc mamuna nzambe ezaka mambe belé to ko lobi même sur la mort, on n'a pas parlé sur la mort pour les loba to mona liwa liwa kaka liwa mais liwa eza il faut tous voir on ndenge moko mais bon on ne va pas en parler parce que temps eza moko trop ta esuki déjà mais botanga kaka na Galate 6 tanga ne fiske premier verset tanga bokomona nkola lobinini na nzela makomi wana nzamba lobinini c'est-à-dire que il faut to sala o nzamba lobi to sala to limbisaka moninga sali mabe et puis mabe moko na monaka surtout to lingi ko reprocher na ba média na TV ozopesa mutu non oza na téléphone so oza na hotel luka ozo téléphone na ye benga ye benda ye pemene solola na ye toza na mais informatique yango ekomi memeli biso susu bosatana ezamala mute benga solola na ye même bana nzambe to komi ko régler ba compte na biso ba compte komi na télévision na télévision na internet mutu nyonso ayeba ke wana kuna lia kiboye bafingana kiboye basala ki ba média pe susu na ba média pe ba komo komemela biso ba bino pe susu papa bino pe lisusu papa lobela biso na ebite soki boye baka ba code déontologique ya na bino ba journaliste soki boye baka ngo boye baka ta yango na ke loko boye na koko publier on a ko publier te oh il faut na ke na source na zo ba vrai oh il faut na lobe mais mususu pe za nango bonté ko lakisa na TV mutu kuna moni bato bazobunda na kati ya lupangu na bango moyo filmer oke kotia utuni nani parce que aux journalistes il faut que publier mambo bato ya ndako osala base non mais non ils amala mutu obimi libanda za libanda ya mnina musala. Je pense que eza na bato mususu ba na musala oyo baza na vision mon côté ma makambo eza ebele akoloba
tokoki ko toucher oza makambu ya mabina na kati ya église tokoki ko toucher oza batemeza ebele accoutrement na kati ya église comportement ya bana na nzambe lolenge nini yo pe moto oza kota biso oza moto na nzambe oza na likambo Pierre okoki ko bakisa na kati ya église ya vie ya communauté na biso to na kati ya église toza na besoin na yo benga na numéro oza wana kutana na biso ba émission eza plateau na biso eza ouvert et puis eza mobile totambolaka partout ko benga biso to quoi to tie caméra na biso to tie micro tozwa eloko nini mpona ko édifier ba na nzambe bit na biso eza ka kozongisa bato na nzela kozongisa ka bato na nzela ya nzambe ba o baza ko bima bazonga na nzela ezala bana ba serviteur ezala banani lelo batemeza ebele soko bengi pasteur bengi frère kingandi abiso que non mais benganga pasteur benganga apôtre to ba titre ologi problème est-ce que titre comme on a lo est-ce que titre comme on a lo batemeza ebele et ni na biso ko toucher invitation est à tout le monde ou à comporter quelque chose pour un changement à l'église pour une émission oyo to comme vers la fin papa ozana bambote ya opesa. Oui, nazopesa pour osuki ça bien que to comme na sukate mais suka ya lelo voilà parce que mamboza ebele papa ton dit donc ya zala makambe ebele donc tu vas te parler sur la mort. Oui. Parler sur la mort liwa izanini ndenge nini mwana nzambe azwaka liwa eza nini donc to parler moi mokota moi moke to parler pe na makambo ebele mais bon nzambe akosunga avec le temps donc comme sous toloba o etikali to bosani yango te nazopesa mbote na po bato miso akoloba ke pourquoi alobeli kama bana nzambe pourquoi alobeli bana nzambe azopanzaka non nazoloba po na moni tokomi kobima tozonga na parole totika baposa misusu totika na kote kaka mingi sur prospérité totika ka ono donner comme ça ko pesa mela plus aux hôtels encore plus aux endurcis ba tumitema pona ko pesa les gens ne donnent plus parce que comme trop alors te ya na liloba omona kote ko ya mingi koleka o tamo li papa te ya liloba e ko ya nango e ko ya donc mbote na opesa na basala nzambe ona yebi naebi ba msuru non surtout naebi te mbote na bino parce que biso no toza famille ozala mupakano ozala chrétien biso no toza ba frère to bandeko na musnenga musuni toza bandeko biso no surtout nzambe moko mtu asali biso toza na bomoko to sungana to simbana bino pe bato ebi liloba bon apporter ka conseil bon continuer à soutenir bible lobby soutenir ceux qui sont faibles donc bino boza makasi do mbote na mokilinyo surtout mbote na bino et uté pa nanga frère na bino humble serviteur nazananga frère papa kubanga na yote merci nazananga frère kubanga na yote apôtre Martin ndongala na pesi mbote mingi azana Allemagne ana frère Nzao na Paris akape moyembi nazana bango nyonso tout na Paris ba mission nyonso tout na yebi ba Blanche Tudilu Mbuta Kamoka René Lokwa ba Prince David vraiment bango nyonso tout ba Emenkanu nga na pesi Tambwe Teach donc tous ses frères ba frère nanga na ba ona tangite ba Dorcas Kaja ba Nana Lukezo do mokili nyonso tout so na tangi awa do yosala susu na uzasunde ko taibele vraiment wanezala ki bambote ya papa na biso nono Makio bo moyembi monene na Nzambe avandi awa na mboka Anvers so kinga pe na ko dédicacer vraiment émission oyo na grand frère nanga na lingaka mingi oeza Tomalo Kofe tanga moni biso tobenga na ka moto kat na molimo donc Tomalo Kofe esiko zali bambote uti pa na ndeko na yo oya bana be nga frère to arabe ya lifoko du ciel bambote na mingi yango wana na Patrick Momo Digital Shunga Kashama na Swede bambote na okoleka
na bandeko nyonso bayendi nyonso lokola ndeko na nga ngante na Bruxelles, ndeko na nga Norbert Mpeti, ndeko na ngai Innocent Alberto, ndeko na ngai Irene na kosanite bino nyonso boyembela nzambe na mboka Anvers o ba osala nzambe ba pasteur nyonso o baza kotambola na kobanga nzambe o baza na ba Merson ye wana na baki ngante Dino Lukala vraiment baza ebele donc voilà ulimbisi vraiment mais plateau za kofungama yo pe lobi yaka oya kobakisa en plus na kati ya communauté to na bomoko ya mboka émission na biso ekomi ya suka ezalaki ya bino wa micro ndeko JBK veut dire moto kati na molimo tokutani na numéro mosusu oyo ekoyamba la sima. Bye bye, ciao.